Chez Steve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na quelle réunion? Eddie mon cher. Cercle musique, Lombier. Itualité bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi akunga okamba, bala Saint-Paul et papa, au fleur, akunga. Papa, tolingi boboto, tolingi bondeko, tolingi esengo, tosengi lisanga, boboto, bondeko, esengo, bandeko balandi radio lisanga totoni bino botondi mingi pona fidélité na bino na programme radio lisanga oboko kezwa bino yesu kitenge pokwa mokolo lelo mokolo mwa mardi 12 mars 2013 toye lisusu na nzela radio lisanga po tokaba na bino ngonga oyo ya motuya awa na studio tozali pe na Emmanuel Wawina KN, le dernier escapé du système. Pokwa lelo toko sa na bino te na 20h ndenge to mesana topesi mbote mingi na bino banso balande radio lisanga pokwa lelo tobosani te papa Isaac na mama Guylaine na ngambo Amsterdam Nord na libota mobimba pe na Hans to pesio mbote mingi kozala kati na biso matondo mingi na bino banso lisusu bolandaka biso na kati ngoma Amsterdam to na ndinga na baposte na bango ya na baposte na bino ya radio na FM wande penza to ebakete moto soki afungoli pe poste na ya radio boye adu biso na fréquence FM akodwa biso penza na kati ngoma Amsterdam to na ndinga ata azobeta tour na motuka na ye azolanda biso pelokola aina tina ya internet kasi baoyo nyonso bakolanda biso na nzela ya we na internet esika nyonso bozwami na Amsterdam ndinga libanda musika na kati ya Pays-Bas to na mokili mobimba esika bozwami totondi bino botondi mingi tika tosalaka beboye chaque mardi pe jeudi tokabolaka ngongo ya motuya to annonce pe mbala moko liboso ya biso kobosana poso oyo mokolo mwa jeudi oyo ekoya na poso tozali tokokoka kosala émission directe pona studio oyo tosalaka nango émission jeudi et salaka pe pona ba émission ya télévision donc na même studio na radio salamaka pe télévision ba travaux ezali pona ko améliorer studio na ndenge ya télévision nde yango moyen ko sala émission na fin de semaine et kozala te kasi tozana bino poso mokoya chaque mardi jeudi de 19h à 20h to kabola bengonga oya mutuya to bosanité et pana biso awa ezalaka tradition pamba te radio lisanga etalaka pa victime oya oppression ndenge nini bango bazali radio lisanga eza radio salami na fondation lisanga point de soutien congolais Stichting lisanga congolais Stonepunt yango wana totalaka pe oyo fondation lisanga aza ko signifier na kati na bato ezali pona kosaisa bato pe ko sala ete bato bakoka ko se retrouver na tina ya bomoto na bango botosi ya bomoto na kati ya mokili oyo tozali yango tosalaka attention mingi koluka kolobela makambo manso ya mabe oyo makosalema na mokili bisika nyonso oyo bazali kozanga kotosa
Kibomoto tikete tolobelaka yango pour Radio Lisanga ezali moko ya activité ya Fondation Lisanga point de soutien congolais to saisaka bato mingi na makambo awa na mboka Pays-Bas kozala mopaya impasi po monoko pays mosusu oyo mpenza ekeseni na minoko na biso nde tosaisanaka boye po bato bayeba nzela na culture ya awa ndenge ezali lolenge kani bakoka kotia lokolo na ndenge longobani po esala ete batelema na esika oyo esengeleki nde yango etalaka makambo na mikanda na bato awa na mboka Pays-Bas kosunga ete batala makambo na bango ya mikanda malamu po ete bakoka kofanda na ndenge longobani makambo na misala bazali na mikakata lolenge kani bakoka kosala po bakoka kosolicite na ndenge ya culture pe ezali makambo esengeli kokokisa mpona kokoma na esika wana kosala ete bato bayeba ete esengeli kokende mpe lolenge wana intégration participation sociale mpe économique nde tomemaka oyo ekoki mpo bato bayeba lolenge kani bakoka kotambola awa na mboka tozali po ete bazala mpe makasi lokola bato ndenge esengeli bazala wana pe totalaka susu makambo susu esengeli kibomoto ndenge pe tosolaka na bino makambo susu pe na radio eza pe lolenge oyo tosalaka ete bato bakoka koyeba na balolenge mosusu ete esengeli nzoto pe kozwa yango na ndenge esengeli ezala yango ezali mingi makambo matali kote ya santé pe ya bato na ndenge oyo ezali oyo bilia kotambola kosala ba mouvement po toloba sport te yango wana totiaka yango mpe na ntina po soki bato na biso bayebi lolenge kani bakoki kosimba nzoto na bango kibomoto na bango mpe ekozwa esika na mokili oyo mpo bakozala na ntango oyo ekozala mpo na bango kosala makambo elongobani pamba te na mboka ya République démocratique du Congo na ntango oyo tokoloba eza na bavictime bakwei lisusu bavictime bakwei ndenge tokanisaka basu bakoloba bakokweya mikolo nyonso yango eza ndenge wana este kuna te sikoyo tokotangaka bango na bamillion se ekomi na ba 8 million kasi bazokweya be kokweya na masasi na ya bozoba lisusu ya koleka oyo M23 bakomi kobetanaka masasi bango na bango oyo ntango tozalaka koyoka na Victoria Eleison ya Nkwamambo emene ya koloba tala bango na bango bakomi koswana mabe tala bango na bango bakomi kobunda mabe kasi oyo ya masasi oyo bakobeta po population oyo aluki eloko te akufa wana mpenza eleki na mabe nde yango biso tokolobela be mabe tokotika te na pokwa lelo likanisi na biso likei na bayo bakwei lisusu na masasi mokolo mwa dimanche na mboka Kinshasa kuna bakendeki koyamba son excellence monsieur le président de la République Tshisekedi wa Mulumba oyo boyebi ete vrai élu ya peuple sans tricage na belektio eutaki koleka na mboka ya République démocratique du Congo bozongi bwaye na Afrique du Sud talaka ndenge basusu soki bakanisaki paina bokonzi kasi bakolenga moto oyo balobaki ete azali simple citoyen babomi bato makanisi na biso makei kuna ezali te po esengeleki kaka tozala bato ya IDPS ezali te po esengeleki kaka tozala batshisekediste ezali te po esengeleki kaka tozala bato ya ekolo ya bao bakokamba IDPS to bato ya ekolo ya bao bakwei na masasi ya toloba police politique ya Kanambe po tokoyebisa bino te ezali nde bamilitaire oyo balataki batenu pe civile na ya police bakendeki kuna oyo tokomituna esika na bango na este ezali te pona nini tozela te kaka biso tokweya na ba makambo ya ndenge wana po toluka bato balobela biso po soki tolingi kolobela bakaya bato mosusu te tozala ta na matoi ya koyoka
oyo eza kokweyela bato mosusu soki mpe toboyi biso mpe mokolo tokokwea na likama moto akolobela biso akozala te ata soki moto aliboma akolinga koloba oyo akoyoka ye mpe akozala te. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Ya solo penza yango ezali mpasi mayema koleka mboka République démocratique du Congo kasi toyebi ete ezali be likambo ina maboko ya peuple mpona kosala ete makambo mabongwana toloba yango na molai na bokuse na pembeni na kati nyonso tomati likolo mpe tokiti na se yango eza likambo ya etumba mpo etumba ya peuple ezalaki be suka nango victoire. Kasi liboso biso tokoba lisusu mpo toyebisa bino lisusu na londenge mosusu na maye yango ndenge malekaki kuna na mboka République démocratique du Congo mokolo mwa dimanche au moleki ya le 10 mars 2013 oyo tozali toko yebisa bino nano likambo mosusu oyo pe tozalaki nango akoyebisa bino ya bokuse mpo likambo eza likambo monene ezali kokamwisa toyebi ete bomoi ya moto ebandaka na mbotama mpo toloba te mayema koleka na kati na libumu na mama ezali mpe makambo minene lisusu biso tongi na biso kota kuna te mpona mokongo na tata mpe ina sekele nango mpe ezali sukuna oyo biso mpe towana mposa ya kodevoile na mpoko ya lelo te kasi tokozwa ebe mbotama mpo tobandela wana mpo lokola toyi lokola bachinois te mpo totangaka mbula na mwana utaka libumu na mama totangaka ntango mwana si abimi tozwa ebe banda na mbotama nde tokoyebisa bino likambo ekamwisi makasi na mboka République démocratique du Congo. Toyebisaka bino ape na poso moleki tolobaki likambo ya kobatela bana jeunesse futur avenir ezali wana po esengeli nde kosala ete bakoa malamu kasi tokoyebisa bino kuna na mboka République démocratique du Congo bapédiatre oyo ndenge boyebi bapédiatre bango bazali baminganga oyo basalisaka bana mpona kosoigne bana mboka République démocratique du Congo ndenge boyebi yango tokoloba nano te na kimonene nango oyo ezali oyo biso moko ndenge tokoloba po tosola siko na lingala toyebi yango kasi tokoloba bino bapédiatre soki natuni bino bazali combien na mboka République démocratique du Congo esika oyo bozali napesi bino na mwa ntango boluka te koyeba kasi bodevine bino moko nano ebongo bodwi nano mwa quelques secondes bokanisa bapédiatre na mboka République démocratique du Congo mobimba bakoki kozala combien ndenge tokokaba bino lisolo oyo boye eyano yango oyo République démocratique du Congo ne compte que 85 pédiatres. Boki yango. Basé be 85 ba pédiatres na mboka République démocratique du Congo. Wana eza déclaration ekweyaki mokolo malobi lundi 11 mars eza président ya société pédiatrie donc ya société ya pédiatrie ya Congo ya moko docteur Luc Ferdinand Kamanga nde alobaki yango. Ya alobi ete majorité ya ba pédiatre donc majorité ya ba spécialiste oyo baza concentré na Kinshasa pe na province ya
Katanga. Vraiment, il y a Kinshasa, province ya Katanga, Bokoloba. Voilà, et la logique, Kin, et la capitale, Katanga. Za province elandi, oyo, eza côté Misamakambo, Malamu, surtout comparé à la province Msusu. Nde sikoyo bo kape koyeba ndenge nini na nombre eza réparti. Kinshasa azo compter 50 pédiatres. Donc Kinshasa a 50 pédiatres. Katanga a bango une vingtaine. Donc bon monde déjà ici que Memibiso et Memibiso na 70 totoloba na 70 mbala moko déjà. Ba province orientale, il y a Nord Kivu, Kasai oriental, na Maniema, Yango, Ezanango, Mibale par province. Donc province à province, Ezanango Mibale. Ouais, il y a déjà 4 provinces au Tanga Kiwana. Donc, sur Saliango fois 2, tu as combien? To Baxina Likolo, il y a 70, to 70 ezakiwana, mais même si on a 78, to 78. Pour ça, calcul, sur le combien? Mais Congo est à mon aîné. Ils en a 3 pédiatres au Bazana Sud Kivu. Kasaï occidental, Peba Congo. Bazali na pédiatre B Moko. Donc par région. Ba province ya Bandundu na Équateur. Ba nango combien? Si vous calculez bien, Tokomaki na 78, 78, tant que 3 pédiatres au Bazana Sud Kivu. Kasai oriental Naba Congo, Bazanango Moko. Donc, Tokomi déjà wana Totondi et Sili. Ngam na pimiri ba msusu te, mais eza système na Congo. Donc, province ya Bandundu na Équateur, bazali na pédiatre te. Bomon chikoyo ndenge egosalete po mikolo tokomi nango ndenge vie eza kokende ezosenga pe ba intervention na côté ya médecine pe ya ndenge nango msusu po bilei bato bazoliaka pe mingi ezotaka na bindustrie oyo ezosala pe kesengeli bato pe bazali spécialisé na ba domaine msusu bazala pe babisika mingi nde bozomona sikoyo ba difficulté oyo baboti bakozwana bana bango mike pe bana bakokufa mingi ya moins de 5 ans nyonso wana eza koutaka na ba situation oyo ya boye ezali mpasi mingi soki botali yango boye ndenge ezali kokende soki ekokoba be na lolenge oyo ekosuka pe ntango mosusu na ba province mosusu pe nombre yango ya bapédiatre wana ekita soki baplace oyo pédiatre aza ebe moko abendani na ye ekosuka ndenge nini ezali ka monene po yango nde ezali mpona koassure continuité ya peuple na bano bazali kobotama kokola na bango nde ezosala ete moto ase succédé na ye moko noki te ezali nde kobunga ya peuple mobimba na tango bokanisi ete boyi na bakonzi oyo bakotia attention na basituation ezalaki minene oyo esengeleki
attention eti makuna kasi yango ezali kosalema te nde bokomituna soki ya solo bozali na bakonzi po biso yebisaka bino awa na radio Lisanga na bopolele te mboka ya République démocratique du Congo bungisa leta nango leta azalaka na ye lisusu te yango wana bampasi oyo nyonso bato bako mona kuna yango wana bampasi oyo nyonso bato bakomona kuna na mboka ya République démocratique du Congo. Toyoki biso nyonso oyo ezali ba réalité oyo ezali koleka kuna na mboka ya République démocratique du Congo, sans tricage, sans fraude, bato babimisi news oyo epimi kuna na kati ya mboka ya République démocratique du Congo yango moko oyo ezotinda bato batia makanisi na bango mpenza mpona koyeba ya solo ba situation oyo soki mpenza esengeleki na ba situation ya boye kozala bobele na bo ntaba mpona kotika makambo maleka na lolenge ya bojoba oyo ezali koleka boye nde yango esengeli moto na moto esika ye azali akoka koyebete moto ye moko nde akoki kosala ete basituation oyo ezali ya mabe na bisika ya fandi ekoka kobongwana na lolenge oyo bato bakotia makanisi pe bakotia baintere na ye liboso totika maema kolekebe na bakonzi oyo bakotalaka mabumu na bango na baposhe na bango po libumu esengaka melesi te okoki kotondesa yango lelo na ndenge nyonso to olingi kasi lobi ekoyebisa yo ezali na nzala makasi oyo esengeleki ete oleisa yango lisusu yango wana esengeli ete toyeba biso moko nde tokoka kotelemela makambo maso makoleka na mboka République démocratique du Congo. To zongi na lombango na lisolo oyo tofungolaki nango programme na biso na pokwa ya lelo po tokomplete na bokuse maye tozalaki nango ya koyebisa bino na likambo elekaki mokolo mwa dimanche moleki ya le 10 mars 2013 boyebi Papa Etienne Tshisekedi akendeki na Afrique du Sud kuna babengisaki ye na conférence oyo ezalaki mpona koparle sur le devenir ya Afrique ezali conférence monene esalemaki mpe babengisaki bato oyo mpe basala misala minene na mokili kozonga na ye ya mokolo ya le 10 ezalaki annonce mpe UDPS salaki ete baautorité kuna soki bazalaka bayeba koya na ye mpe alingaki baya koyamba ye na aéroport ya Njili mpe kokende te na stade po alobaki ete aza na message ya koloba na population ndenge auti masolo mabetami makambo malekaki nde salaki na bozongi bwa ye ete basopaki nde police kosopa kuna na niveau ya aéroport mokolo mwa dimanche oyo moleki nde toyoki mpe na communiqué mpe ya UDPS mpe epesamaki lokola
esili koyebama mpe na bapanzi sango misusu mpe lokola ete bakangi bato ebele bamilitant bakangi bango mingi oyo bakendeki mpona koyamba Papa Etienne Tshisekedi. Toki polisi apanzi mpe bato na gaz lacrymogène sali penza likambo monene kuna pe eza na bato oyo toyoki na basango ete babomi bango bakufi na ndenge babeti bango masasi kuna bakwei na masasi wana bomoi bwa bango okei. Yango nde tolingaki bakisa awa po toloba ete ezali likambo monene po eza na bato baike oyo bakomonela yango na ndenge ya moke. Toyebi na mboka République démocratique du Congo ebandi lelo te likambo oyo toyebi toti musika na mboko potango ngana yo tobotami nano te basusu pe o bakwanda biso pe basi babotamaki na ntango etumba ya lipanda ntango tokoti wana Congo ezaki na multipartisme baparti politique ezaki ebele oyo batiaki président ya république ya Congo ntango wana Kasavubu na premier ministre na ye Lumumba bazalaki bato ya parti politique moko te. Tomoni ndenge ezalaki bitumba sécession ekoti po esala ete mboka efonctionne te na ndenge oyo poso e balobi bapesaka foti koloba ete makambo na mboka soki etambolaki te après indépendance ezalaki bacadre bazalaki préparé te. Bon, bozoba na biso baafricain tondima yango bongo tomemaka yango ndenge wana soki bacadre bazalaki préparé te kasi sécession wana ekotaki bitumba wana otoyebi ete babelge bapesaki tshombe mbongo po adéclare sécession ya Katanga. Ba-américain na complicité na babelge basala ete Lumumba bakanga baboma ye kuna na Katanga wana nyonso tu bacadre bazalaki préparé te. Non, eza likambo mosala mabe oyo impérialisme asalaka na mokili po alingi te na bamboka wana bato bakende na makambo na bango ndenge esengeli bakende yango po ye akozala susu na makoki ya kotia lokolo te esika oyo ya kolinga kotiela lokolo. Eza pe lokola Afrique du Sud tolobaka na bino ntango nyonso boyebi ete ye kuna sikoyo adwi na ye contrat monene mpo na Grand Inga wana sikoyo ekosala courant projet wana eza mpo na étranger. Eza mpo na étranger Afrique du Sud, Nigeria po bapesa courant à l'étranger bazosala yango na baétranger. Ye moko Congo aza na ye na makasi te ya koinvestir na baprojet minene ndenge wana eloko nini oyo ye akozwa na retour. Me na kati ya mboka eske batali eloko nini oyo ekosalama na kati ya mboka. Donc internationalisation ya bacapacité économique nde mutu eza likambo monene oyo ezosala ete baza korespecte volonté ya peuple te. Bobangi ya komona ete soki batiki gestion ya peuple eza na bato oyo bayebi liboso kodefinir intérêt ya peuple pe kotia yango liboso na katikati ya makambo na likolo na mesa na banégociation bakokoka te koprofite kopie richesse oyo ya mboka République démocratique du Congo lolenge wana ndenge basalaki na colonisation baye kosala na tango tokozwa lipanda na nsima wana te sikoyo eyaki Mobutu Sese Seko Ngbendu Azabanga boyebi suite ndenge eyaki ekoti mpona baraison ya bitumba ndenge ezalaki parti moko nyonso wana esali centralize makambo mpona kosala ete pouvoir ezala makasi mpona contrôle ezala makasi kimi ekoti tomoni ndenge tofandi makambo makei makambo mosusu makopesa te tolobaki mamu tolala nzala kasi tozala na kimia tolali mpe nzala tozwi kimia tolali nzala
tozwi kimia tolali nzala tozwi kimia ebe sikoyo kimia eza te bato bazolala mpe nzala kasi toyebi te soki bazoloba nini sikoyo na Kinshasa mpona nini mpo baza na multipartisme oyo eza maske mpo toyebi ete makambo oyo eyaki na ntango ya démocratisation ezalaki déclaré na ye moko lisusu maréchal yango wana asakomi maréchal Mobutu Sese Seko Ngbendu azabanga tanga libéraliser politique na mboka Zaire na ntango wana nde baparti oyo nyonso ekomaki officiel badepes na baparti oyo misu nyonso toyebi yango ndenge bandeki koleka Tshisekedi mpe babandeki kotika ye mingi te na bamakambo mosusu nyonso tu mpo asexprime na bamiting ndenge bandeki kosala kasi tomonaki évolution esalemaki mingi na kati ya processus wana oyo mingi mpe tobangaki komona ete changement ya pouvoir na minduki ndenge esalamaki na Laurent Désiré Kabila elingaki kozongisa makambo mosusu na nsima bamosusu mpe balobaki choix ezalaki te mpo tobandaki koaboutir na baélection te na temps ya transition effectivement toye kokweya na likambo yango oyo ya changement ya pouvoir na minduki ezomema be makambo na munduki fale baboma ye sous Laurent Désiré Kabila mpo oyo aza sikoyo na pouvoir baélection ezosalema fraude électorale ezomonana mais azofana na Jean-Pierre Bemba tomonaki na Tshisekedi tomoni mpe sikoyo Etienne Tshisekedi aza privé mingi na badroit na ye expression oyo soki bato balobi lutte pacifique combat non violent oyo nyonso tu koutilize bamoyen nyonso démocratique mpona koluka ete intérêt ya peuple ezala liboso mpo peuple mpe azala na bomoi na ye eza totosa nde bomoi ya peuple kambo eza wana ye individu te mpo so ye individu akoyolekana na ye kasi tokomona résultat ndenge ezali kopesa sikoyo ata ko bati multipartisme mais tozomona baparti oyo eza kofonctionne malamu ezali ka baparti oyo ezali na kati ya mouvance présidentielle na bango tote baparti oyo eza na soi-disant opposition. Pourquoi tobi soi-disant? Parce que opposition na bango ezali opposition ya solo te. Eza biloko ezosalema na bacorruption bozomona bino moko ke baopposition bazosenga bakotisa bango mpe na kati ya gouvernement. Bon, il faut que se demander soki bazomonela baélection na ndenge elekaki na ndenge nini soki mpe eza na signification mpona kosalaka biloko ya ndenge wana na ntango oyo bozolinga perdant zala te gagnant zala te. Il faut mpe kose pose la question ebele tokokota na bozindo lisusu te wana ezali ka po totalisa bino mpo bomona makambo oyo ndenge ezali kosalema baza koconfiske nde volonté ya peuple mpona basatisfaire badésir baintérêt ya baétranger. Topesi bino exemple awa topesi bino baexemple awa tokopesaka tokolobelaka yango na ndenge nyonso tu oyo ezali nde na bayeba kwei lisusu mokolo mwa dimanche oyo moleki bavictime ya oppression oyo ya régime ya bakabiliste nde tokokanisa bango lisusu ya solo bango baza bilombe bazali bilombe oyo soki bato mosusu awa biso na mosika ata mosusu mingi po tomonaki mpe mingi na nzela ya wewewe batiaki tembe bakanisaki ete bato bakokende te biso awa libanda kutu tokolemba bitumba tobundi yango mpe na kati te tozopusana mpe na kati te ata mosusu tozobanga mpe po tokende kosala yango na kati mpenza matondo mpe respect na baye bakotelema kuna na kati na mboka po bao nyonso bakendeki wana bomikosa te baza bango nyonso tu ba membre ya UDPS te boki osala mpe bankete lokola biso mpe tosalaka boyeba eza bato balingi changement esalema na ntango bamoni ete na voi wana changement ekoki koya nde bazosoutenir yango mpenza topesi bango coup de chapeau baza bilombe boyoki bino moko baarrestation esalemi
ndenge panzi bango na ba bombe lacrymogène ba bomi ba misusu bino bokanti bango bayebaki te ekoleka ndenge wana bayebaki na bango peke ekozala pengi ndanginda kasi bomoni bakendeki bakei pona bango moko bakei pona koluka s'exprimer librement boyoki te ke bakendeki na masasi kuna minduki o babeti bazongiseli ba police politique ya bakabiliste bakendeki pona liberté na bango moko baza bilombe soki lelo bakangi bango lelo babomi bango bakangisi bango te babomisi bango te kasi bango bazali nde bato oyo bakangi pe babomi na régime oyo ezali sanguinaire. Dans ces mis, est-ce que vous ne vous sentez pas responsable de ce qui arrive aujourd'hui au Bas-Congo? Mais pas du tout. Si la déclaration universelle des droits de l'homme n'existait pas, si le droit de marche et la liberté de penser de vie n'existait pas, alors on pouvait raisonner de la façon dont vous raisonnez. Même la constitution de ce pays reconnaît la liberté de penser d'opinion, le droit de grève et de manifestation. Il fallait qu'on laisse les gens faire leur journée morte d'aujourd'hui. S'il y avait des dérapages, alors à ce moment-là, on a dit, voilà, c'est votre droit de faire une journée morte, mais voilà, il y a des dérapages. Or, c'est fait que ce sont les gens au pouvoir qui sont responsables de ces dérapages. Il n'y avait pas de journée morte hier. Pourquoi ils sont allés attaquer? Demandez les gens à Mwanda, à Boma, partout, c'est l'armée qui attaque. Chaque fois que votre mouvement, le Bundu Dia Congo, organise une manifestation, ça aboutit toujours à des morts d'hommes. Mais alors, quand ça aboutit à des morts d'hommes, qui tue? Ce n'est pas les gens de Bunda, c'est le régime en place qui tire. Bon, un régime qui tire sur ses propres citoyens. Vous n'allez pas le condamner et vous allez tenter de condamner des civils sans armes. C'est vraiment le monde à l'envers. Hein? Non. Mon frère, quand la population se soulève et qui demande de combattre la corruption, qu'est-ce qu'on fait pour le reprocher? Yeah. Vous êtes toujours bel et bien branchés sur les ondes émetteurs du Salto depuis Damsko. Et c'est la radio Lisanga qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga qui est le point soutien congolais ici aux Pays-Bas. Vraiment bandeko totondi bino encore une fois botondi pona bozui vraiment ngonga na bino, bozui vraiment tanabino, bozui vraiment disponibilité wana bofanda ndenge papa esalobaki ba obazolanda biso vraiment na nzela ya we to ba obazolanda biso vraiment sur antenne vraiment spéciale dédicace de toujours toloba que la paix soit notre pain quotidien yango tozo bunda tous les jours tozo baisser les bras te tozo la pongité pona paix Inch'Allah un jour et koka ko zonga na mboka na biso na kanisi lisesemo boye mukolo moko boye alobaka na, si je me trompe pas na nzela moko boye alobi eza on dirait mutu oyo ozana voisin na yo akundaka batu hein donc musala voisin wana ezala ko kunda batu soki mutu akufi ye mutu akendeke ko kunda bibembe to asala kalibulu munene pona ko kunda bibembe alors aloba ke soko fandaka oza yebi ke oza voisin ya mutu wana bomaka batu to akundaka batu il faut ko evitaka kolala pongi ya mozindo pe ya molai parce qu'un jour akoya ko confondre ndenge ya mesana ko kunda batu akomona yo zali kolala parce que lala ki pongi ya mozindo mingi ako confondre ako kanisa okufi pe ako kende ko kunda yo nde tozali kokoba avant to kozwa moi souffle encore muke to yoka
loyembo oyo ya kitoko toko mela moi mai après toko continuer vraiment botondi mingi bandeko ya balandi ya radio Lisanga. Boyoma boyoma Ezali bongo kasenya mbisi oyo ya kitoko epesaka pondu sukali makasi yango ezali kasenya. Utaona kaka gisi tumekufa kama wanyama wanatuchinjwa kama wanyama wanatukula. Solo tozali kokoba se kokoba wane zalaki kasenya dawa ya sombe ezali loyembo mais na intitulé yango kombo kasenya ezali vraiment na maramu mingi ebombani na sima ya kombo wana kasenya. Pona nini kasenya? Kasenya ezali c'est un poisson ba oyo bayebi kasenya, je crois que ba mama na biso à l'époque tonga nazalaki mwana muke na Kisangani bandi kolambela biso pondu. Donc pondu wana sikoyo soki batie vraiment kasenya te pondu e banda obima vraiment elengi mingi te. Alors ba mama banayi ko buka nzoto vraiment basomba kasenya pona batia na kati ya pondu pe pondu romona pena pondu ekomi sembe sembe babakisi na mafuta ya mbila olena pondu vraiment malamu mingi. Mais kasi pourquoi les derniers rescapés wawina lelo baromo benga ye kaifai ayembi kasenya ba Congolais bakomi lo kolande kasenya, c'est-à-dire ba pondu na bango balambara na ba Rwanda, ba pondu na bango balambara je sais pas aux États-Unis ou en Belgique, ceux qui wapi. Donc ceux qui kasenya ezate, ceux qui Congo ezate, ceux qui makila Congo etangite nandimite vraiment ke ba pondu na bango o balambara na lolenge na bango kozala na goût ya kitoko ndengwana nde tozoko ba papa Yesu vraiment nandenge to lobby déjà tozwa moi tamuke to sol encore, il nous reste presque 15 minutes encore pour avant to koma au terme de notre programme de ce soir. Lelo na Congo, quel est vraiment le vrai problématique? Omega koloba na mukuse pena makambu oyo pena ezali kotungisa peuple congolais to oyo ezali besoin à peuple congolais, et quelle est la solution? Vraiment solution ekozala ya lolenge nini pona tobima na kati ya kiboumbu oyo basila kotia biso bambole bele.
Non, besoin il y a peuple congolais. On a coûté les ans en Cameroun parce que bah demain surtout les ans en par terre. Donc bah besoin primaire kakao déjà bah cause nango ce total il y a un exemple on atangi na première partie émission à Aboye côté ya ba soin ya bana na pédiatrie les années monopé côté ya éducation côté enseignement ce total il y a la santé. Maramboze Belé, d'abord, il faut nous l'État à la présence à l'État à sécuriser la population à garantir bangopé conditions oyo ba kokoka ko vivre yango eza musala salaire oyo koka na bato na ba makambo suswana mais yango eza makambo vraiment même ceux qui OK na Congo soli na ndenge ba simple citoyen ka na balabala akoyebisa yo besoin na bango ndenge ezali eza yango likambo sala tout un programme te ya kende ko s'enfermer na ba séminaire na ba intellectuel na ba chercheur minene pona ko kende ko yeba likambo eza des absences ya l'état oya ko za responsabilité na ye pona ko répondre na ba besoin et surtout likambo neno ezali eza instabilité ya insécurité, il y a guerre aux Awana, il y a manque, il y a respect, il y a volonté à peuple. Oyezo memasiko yo absence, il y a légitimité. Na bato yo ba zali komitia na direction il y a pays. Bon, nous sommes des influences ya libanda oyo ezo salete. Influence wana pourquoi parce que balingi ba s'approprier na capacité économique au République démocratique du Congo azanango exemple kana ko pesa yo Rwanda oyo biso tozo bunda awa à l'étranger pour ba sanctionner et azozo ka pe ba sanction en boka msunité à toi Pays-Bas bazo ki ba suspendre aide structurelle au ba pesaka na Kagame na pays msunde toka ba suspendre Belgique ba lobby aide militaire ba suspendre biso tozo sala ndenge wana bazo suspendre na ba aide ya mbongo msu ba pesa kuna tozo tia ba pression pona ba kende ko pesa ba sanction msu ya makasi mingi po bazo utiliser pe ba moyen wana na ba soutien wana pona ba sala Congo ndenge wana ba bomisa bato ebele ba piller sous ba richesse kuna. Mais bongo soki gouvernement congolais ezalaka ba sanction nini bango tolo bananu te oyo bango ba senga na Nations Unies contre Rwanda parce que bango baza soki baza l'état ya solo Rwanda bazo ganga ka kolobete siko rapport à Nations Unies ezali oyo ezola kisete Rwanda na Uganda baza impliqué na ba rébellion mais mesure nini oyo bango basila kozwa contre Rwanda toyebi ba signer ba accord ya exploitation il y a ba capacité économique na mboka République démocratique du Congo mingi kuna na o bato benga ba région à Grand Lac place au ba guerre ezali il y a des preuves to ebi yango ba fandisa bango na ba table ba négociation ba signer ba accord ezab exploitaka ba biloko ensemble kuna Uganda azali wana Rwanda azali wana mais bango biso atozo bunda ba sanction économique ezoko ya peta même ceux qui est temporaire mais toujours ici quand même voilà biso yokama mais bango kuna bazo seloni contre wana po bazape na ba moyen ba ko ko utiliser pona ba faire pression ceux qui bazana minduki te bazana nite mais pona nini baza ko suspendre ba nini ba tout ba pesa ina opportunité wana te ya ko utiliser. Mais il paraît ils sont amis du Rwanda alors. Il paraît ou fils du Rwanda ou ami du Rwanda ou cousin ou. Il paraît. Sur le il paraît bon. Na évité Webi na ba rébellion nous se ça la même psycho ou ba M23. Ba Rwandais baza wanati. Ou bazo sala makambo wana. Même Bosco Tangada et pas au diriger pe rébellion kuna. Ba on sona ba Rwandais. To ma ki na kunda batware. Tambazo sukuma bango su bakoti Rwanda ba bien na za Rwanda bo protéger ngai Kagame mtazo sesa makambo na mais bazo ndima bakotsa bango na kati armée bazo agrata ba généraux
bon il paraît sur eza pour eza ya liboso te ese bandaki kala depuis kaka babandaki après oya bango esalamaki kuna bature esalamaki kuna baye na Congo baexporte na ndenge na bango baimporte ndenge biso tokomona mabe na bango wana epa na biso bazo s'infiltrer kaka na badirection ya pays kuna eza il paraît te eza kutu ami te barwandais bazali na badirection ya République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Tokobenga na bango ndeni. Soki tokobenga na bango ndenge nini? Oyebi soki mutu akoti pa na yo. Moyibi assassin étranger aye ko saloma be pa na yo. Ata soki azaki mopaya oyo moko invitaki abandi kosala mabe pa na yo donc moto aye kosala mabe na ndako na yo okotala soki okosukisa mabe wana ndenge soki okobenga na ye ndenge nini ozomona awa na mboka pays ezalaki na badeba moko esalamaki mpona bato mosusu babetaki moyibi babomi kobeta moyibi ndenge wana babino moyibi okoko beta ye te basola binda te aza moyibi loko nini yaye kosala ndaka moto azosatandre na nini kuna biso ozalaki parmi bao balobaki peke bawi eza ndako ya motu yo kokota na makasi oye mpo osala mabe epa na ye aluki ase défendre e soki abetaki yo nde eloko oyo ememi yo na kufa okaki oluka yango eza bariske ya mosala na yo bango mpe bayebi bariske oyo bazokourir kuna tokoluka te soki tokobenga na bango ndenge nini likambo eza il faut ndenge tolobaka omoni tosala appel makasi mingi na likambo ya soulèvement populaire parce que nombre na bango nde baza wana par rapport à nombre bakongolais ndenge bazali baokoka koboma bakongolais nyonso wana te tomonaki na epa na bango moko kuna soki batangi babomaki bango soki boye génocide ezosala makelele bazomona yango soki ndenge nini mais bango wana sikoyo balobaki ke babomaki bango nde batikalaki basu bokonzi basali sikoyo bango nde bazorene bango nde bazozala tout à fait bakongolais baza combien à comparer na bato oyo bapaya baye po baluka baboma bango omoni ntango mouvement maimai ebandaki ezalaki iloko moko population ye moko nde moto abandi ose protéger ozomona ezalaki eloko moko ya ndenge mosusu ezalaki te groupe moko ya bamilice batelemi na minduki na bango mpo baluka mpe bakanga baparti moko boye ekoma lisusu contre l'état parce que soki okanisi bien okoyeba ezalaki na bamoma mosusu meme na ntango ya kala wana Laurent Désiré Kabila oyo ozomona ke armée régulière abandaki kozwa soutien ya bagroupe wana bamaimai mpona kosala ete baétranger oyo bandeko bayosala bitumba na manduki mpo bakoka te mais biloko ya ndenge wana esimbaka population asala makambo na ye etelemaka kaka soki boza na bakonzi oyo bazali ya bino moko na ntango boza na bakonzi oyo bazali ya bino moko te eza wana nde il faut commencer. Et qu'est-ce que vous diriez aux frères congolais qui sont en train de manger sur la même table que ces gens-là? Parce qu'il paraît qu'il y a aussi nos propres frères, Oyo Bazo travailler ensemble avec le pouvoir qui est en place. Qu'est-ce que vous direz à ces frères? Il paraît, Basalit. Ok, qu'est-ce que vous leur direz? Il paraît. Vous leur direz quoi à ces frères? Mendaza, il paraît congolais, Bazo travailler. Non. Au moins, Bochab, c'est même parce que tant que kondima ko sala peuple na bango mo mabe à ce moment on dirait baza soupé ya bisoté. Oui, Bochab. Année passée. Ngaza ki na Congo. Na période oyo ye to ba koma ko sa déclaration que voilà ba Rwandais bazo sa tout ça. Bochab ça qui a tenu ba propos moko normalement pour un Congolais aloba makambo ndingo contre agresseur étranger. Et ça normal. Mais benda ki matoi azaki obligé aya kosenga ba pardon public asa ba rectification. Mais après wana ya koloba ke azosa parti politique na emoko o ya kosala yango mais ekezala kaka partenaire ya PPRD na bango wana. Ome bakanga imnoko ba beta bigogo. Ayoka na suninga bana yoka na ibosote.
bon sikoyo yozo tunanga ile oni na koloba na bango mais oyebi bino batu bo croyaka na na ba Bible oyebi likambo balobaka so sala alliance na diable oyebi ndenge ezalaka ozaka na place akokimela te na tango okimi pa nganga oyo yepe asaelaka ka ba force diable wana po akoteka yo kaka kuna il faut qu'il me pas en colo po yende colonioso ayebi ndenge ni oyebi balobaka pouvoir ya se na mono za inspiré pouvoir ouais non pour le ngozolo bela vraiment donc ça ouais allez-y hein baba pouvoir epesa na peuple pouvoir c'est pas peuple bakimela wana bakimela pas peuple sorti na bangwana avant ça trop tard. Avant ça trop tard. Vraiment tout comme ko poussana vraiment au terme de notre programme de ce soir mais liloba moko question mona za nangwa titre personnel pa Yesu. Yo bundara mingi awa. Oloba pe mingi. Na asir kombo na yo pekenda mais motuna nangeza laki ndenge nini osalaka yozo ke na Congo bazoli ya ote. To bazo kanga ote. To bazo zoa ote, bazo gba ote. Donc yo olingaka bakwanga te parce que nenge to yoka nenge le kaka na Kinshasa d'après hein nenge donc to yebi bazo boma batu ba oyo donc il y a pas de liberté d'expression mais vous êtes vraiment parmi des gens oyo la voix du petit peuple obimisaka hein loba pena ya petit peuple mais au salara nenge nini tango yo koma na aéroport ozola ki s'appelle passeport na yo au salara nenge nini poleka olimwaka to omi balusaka au salara nenge nini kande mutu sasalat ouais na komika na leki ne batun so aleka batu na raopé le côté nini te comme rapé bien ozonga rapé bien te mais il fallait plutôt otunanga ta na zakakuna suna se comporter ndenge yango eza beaucoup plus important que eloko ekoleka na aéroport yo yebi soki sona zaka sous surveillance. Vraiment très chers amis de la radio Lisanga, tout comme vraiment presque au terme de notre programme de ce soir. Et le jeudi prochain, papa est sur le nez, tu l'as appelé déjà qui est Torokutana, mais la semaine prochaine, vraiment Torokutana, et que la paix soit notre pain quotidien. Bonsoir.